Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanique kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV où Izali antenne nabino ya liberté d'expression et puis d'opinion. Donc na Diamant Noir TV boyebi kizaka antenne ya peuple congolais au union surtout alingi mboka naye où Izali maman na biso RDC. Donc voilà boyebi ndenge les gars ceux qui sont abonnés continuez toujours kolanda Diamant Noir, ceux qui sont abonnés au s'abonner et puis activer cloche de notification pour aux informer tant vidéo ya sika ekoti. To yebi lelo situation o ezali na RDC makamuninge zoleka. Mais to yambeli bino moko pour na yebi polémique ezo salama. Qu'est-ce qui s'est passé na kati ya Lamuka? Wana lelo to yambi o azali moko na kati ya MLC. MLC ya Jean-Pierre Bemba oyo tout le monde lelo azoloba. Toko tuna mituna na nini o eleki. Komo na enani? Vous avez toujours branché na kati ya Diamant Noir TV pour voilà comme on a eu Léon Brejnev oyo Mazembe biso to ka Mazembe mais le tout na quand même to Mazembe zara sous équipe ya RDC mais biso to na kara na 1995 bango bazalaki na centre de formation bakinaki formation quelque part to ko tuna expliquer biso et les ka kindenge nini sans plus tarder. Bonjour monsieur Léon. Bonjour maman Diamant Noir TV. Merci mingi pour na kokoma nanda kunangai pour na kozwa moi ma solo o ezali ya tina na tina ndenge nini po biso zali bana ya Congo komeka komanyola moke ko expliquer la ba peuple ya Congo ya Zaïre tina ya mboka na biso Congo Zaïre na ndenge ezali kotambola o mokolo mwa lelo. Lelo to lingaki to tuno mingi to moni yo pe na ba réseaux sociaux belé besike belenga asina na diamba yo mbala moko na bandi to solo la mo muke mukuse mais lelo penza to lingi to yeba déjà qui est Léon. Donc en deux mots expliquer biso ozanani osalara nini na kati ya parti na. Merci mingi na motuna moyo. Ngai na sali soda na 1997 tango Mobutu azalaki renversé nazalaki nano soda te nazalaki mwana na kati ya ndako nazali kotanga na etelo ya Université de Kinshasa na INEKIN na faculté ya sciences sociales politiques administratives na département de relations internationales na Université de Kinshasa. Oui voilà. Pour na likambo ya question autotuna kiwana ya Jean-Pierre Bemba lelo tanga telemeli likambo ya o ya déclaration ya muzitu nde ba contester yango yena ndekoni. Yango nde tuna ke pa na muta MLC o expliquer biso likambo ya na koloba boye. Occupation et monani polele ke ba Rwanda ba occuper biso. Depuis 97 il est là, ça 23 ans. Tout ça na c'est à occupation. Il faut toter les bancs. Tozali te pona kilte ya personnalité ya mutu o songolote. Mutu moko pe ko la sabiso pongi azate. Peuple a kozwa destin na ya ame po eza mabele ya bakoko. Mutu asala ki mabele wana azate. Mutu pe ko tika la politicien tina suka avi azate. Eza mabele nde to landelango. Tozo bundela mabele ya mboka na biso Congo. E kangolama e sukolama na ba étranger o baza na kati ba Rwandais. Kagame nda zo diriger Congo. Ils ont félicité. Nous avons dirigé le Congo en 2001. Joseph Kabila, Alas Hippolyte Kanambe, Tango Bomaki Mouze Laurent Désiré Kabila, n'a pas un coup d'état militaire. A Zui Congo, a Saliba massacre, a Bomi Bato, a Saliba force commune, a exterminé le peuple congolais. Tous les Charné ya Maluku, 450 Congolais Bakoufa, Bazoa Bango, Ligota Bango, Naba
Kachon Nyoso a créé qui est belé na Congo na Kisasa, ba rassembler na bata opposition ba keko boma bango, ba memi bibembe ko kunda kuna na Maluku. Tozalina depuis ba Rwanda ba bomaka bato na région ya Maniema na Makobola, village ya Makobola. Les femmes, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde ba boma bango. Mutu yango azana Kisasa na kombe Azara Suruberwa. Na Moïse Nyarugabo. Tozalina force commune ya oyo Kabila abomba na Bazaïr. Tozalina ba force commune oyo kuna ya base militaire ya Kitona. Papa général Amelaloki Mabati disparu. Papa général Nanyoyo Ngwala Panzu disparu à Koufa. Papa général Nanyoyo Baruti Milengo disparu. Bato belé ba officiers généraux des armées. Oyo ba koyeko telemela biso ko bundela biso na mboka na po ba yebi mosala ya mwa soda ba kufa bazala ka susute. Kagame Aboma une affaire depuis 97 qui non le lot 2017 tout à 2016 pour le lot en 2019 tout en 2020 12 millions ya ba congolais ya ba ex-face ba kufa. Massacré par les Rwandais pour la occupation éthique à la libéla. Nana ibi makambwana. Est-ce que ba homme politique on a besoin de bango? Baza au courant, c'est moi qui connais. Bango bazo sala pona kolia poche na bango. Bazo luka via na bango na bango, basomba bandako bazala malabu balia bien, ba mona bango, ki bango de ba opposant ou bien bango de ba homme au pouvoir. Mais ngai leo nazali à défendre Mabele à Congo. Président Bemba a lobby que non. Déclaration politique importante. Au bison soto zela kayango. Oyo Congo zela kake esukolama ekangolama na Rwanda. Oyo président honoraire ya Lamuka Adolphe Muzito Asali. Tout le monde entier que président Bemba a téléméli yango a lobby déclaration de guerre est concerné yete et concerné kaka yé moto a lobby yango et tali kaka Muzito. Mais na koloba boye président azali président na biso ya MLC Mouvement de libération du Congo soki ozali ko sala ba déclaration ya boye na mincho na ngo tozali peuple aza chauffé mboka ezali balkanisé ba peuple belé ba kufi soko sali déclaration ya boye tamso sala ngo na sens ya malamu na position kaka ya yo ndenge zo kanisa ezali malamu parce que outi na prison tant suba koloba yewana Muzito asali déclaration boye ba attaquer Rwanda ba annexer Rwanda lokola Muzito azali moto ya Lamuka que Jean-Pierre Bemba président national na biso atikela ki pouvoir wana po ya comme président ya Lamuka tant sous Jean-Pierre Bemba nde asifla ki Muzito na matoi aloba ke sala déclaration wana lobake toko Congo RDC ko bunda na Rwanda et ko annexer Rwanda na Congo. Je ne sais pas, peut-être ndenga na kanisi ya sali déclaration na ye a telemeli makambo wana balamoko po tant mususu ba indexé yete na makambo ya déclaration wana na Paul Kagame na Museveni parce que ba leader politique na biso na bombi yango te bazali na mèche na ba Rwanda na ba Uganda. Ça je dis haut et fort. Et ça loko ya ko bomba te. Il y a ça qui déclaration na que abi ça ne nous concerne pas. Et talibi sote ngai na Katumbi. Tam susi ya zobanga communauté internationale et talabia déclaration incendiaire oyo RDC zo préparé guerre na Rwanda. Tam susu Bemba ko la tikela ki Adolphe Muzito présidentiel à Lamuka. Tam susu Bemba Gombonde atindi Adolphe Muzito aloba à ça la déclaration de guerre wana contre ba Rwandais. Président R Mogonenga na moni akimi makamwana pona pour des raisons de sécurité na ye. Mais tant yo zali leader likambo ya boebimi il faut s'arranger toujours na sima ya bana mboka. Il faut zala kaka kibia oyoki so lingolo bate oyoki kaka.
yo ko sala ngo politiquement na ndenge na ndenge vino ezali ndenge zo kanisela ke ba bulele o te ke yo ndo osuflaki na matoi o signalaki o sala ki signe na Adolphe Muzito o ko fanda kaka kimia. Bon, le go la pe au lobby président na biso Jean-Pierre Bemba venanga le go le lobby ils ont dépendre na position na yo ndenge ozali na état oyo lelo mukoli ya lelo peut-être tant so non na sima na yo ba soda bazali bazo kolinga baya kosala bitumana Rwanda ko annexer Rwanda peut-être yonde otindaki Muzitu à sa la déclaration intense na makambo wana peut-être ye akanisaki bongo tikana wangana po ye mtu alobaki yango te. C'est normal, il y a lobby de makambo te zande Muzitu mtu alobi en tant que président à la muka mais yende atikala ki Muzitu ebonga peut-être ba opinion internationale et au kanisaki no complet na kati même ye Kagame wana ayebi ki aboma biso 12 millions tokotika yete Museveni aboma pe ba congolais tokotika ba mboka na mibale te pas ba pays ami ata lelo ba komi ba ennemi juré Rwanda Uganda etali biso te biso tolingi tozwaka to bona kaba politicien na biso o bazali capable ya quoi assumer charge na bango na ba déclaration ya ndengo lokola Muzitu alobi na encourager président national et président Muzitu na déclaration de guerre ndenge pe Chine président Chine alobi j'ai les images j'ai les écritures na tangi yango pe na eu connaissance na makambo swana ezali très grave ezali makambo ezali na actualité internationale siko na mincho Rwanda zo tremblé il sait comment a maltraité biso a bomi biso. Donc ce to landi malamu Jean-Pierre Bemba a mis bateli kara yemoko a tiki peuple no surtout et kufala. Mais en quelque sorte il y a un problème na ye ndenge bato nyoso ba yebi mokili zo tala ye ba déclaration na ye ba mindele bazo landa yango akoki ko se laisser faire te na niveau na ye na position na ye maramongo ça n'a pas tardé le monsieur le président national Jean-Pierre Bemba a tellement qu'il a eu maramongo à communiquer mais il fallait ça communiquer yemoko mais yo okokozwa Moïse Katumbi c'est un étranger ce n'est pas un Congolais il parvient à causer la partie politique na Congo qu'on implanté yango ce n'est pas un Congolais ce n'est pas un natif de Congo. Azali zambien, d'origine zambien, israélien zambien. Il a beaucoup de nationalités. Bah, italien, balini. Ce sont toujours Azali bote ya mafia Katumbi wana. Asa Congolais te kwa kotia biso na makambo ya kotia biso na matoi na mayele ke Katumbi azali Congolais. Katumbi azali Congolais te. Katumbi azali Congolais te, je dis haut et fort. Katumbi azali Congolais te. Nazali na moto azali colonel na armée zambienne le colonel Kangwa Bwalia na présidence ya République ya Zambie azali beau-frère na ngai abala ser na ngai zaka na Zambie abotane bara misato bato bayebi Gertrude Nkona pe asonan po asia kufa abotane bara misato bana baza na Suisse aza beau-frère na ngai na sola na nyonso. Alors, na kenda Zambie bi mutu wana za Congolais te. Mais azo kota ka lokola kenda ka mingi na Congo ko sala ba action ko betisa ba bale ko sala ba makambo ko flatter ba Congolais. Lokola pe bali mwasi ya rwandaise pardon. Azana relation permanente na Paul Kagame. Lokola ya kuto ka Kagame. Asengaki ke batia ye gouverneur ya ville ya Shaba. Kagame nde asengaka epa ya Hippolyte Kanambe tala mutu wana soye bosala na ye tia ye gouverneur na Shaba ya Katanga tango batia gouverneur akomi ko yiba ba minéraux ya Congo akomi ko détourner yango par apesi Paul Kagame par na ye par apesi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila par na ye yepe ayibi par na ye apesi yango na Zambie ba minéraux ezoko kende na Zambie mituka yemo gouverneur na koloba buzoko piye biso peuple mbongo ya Congo ezokende na bapaya Congo azoliate peuple azoliate mboka ezali occupé
580 officiers et sous-officiers rwandais na Congo. Tozali asphyxié tiawa. Ba côté biso vraiment ba rwandais tina mukuwa. Tokoki koloba te ezamboka na biso. Tokoki kosala déclaration te que tolingi bitumba. C'est notre pays tout d'abord. Mutaki ko peksa biso te toloba te tolingi bitumba te. Tolingi bitumba tozana posa bitumba. Peuple la buka azana posa abunda po la buka zali peuple. Mais totuni papa na biso mbingazo na Allemagne vraiment bato balandra Diamant Noir TV mingi. Atoni question bolbaki totuna question yo. Lelo to mona ki yo na réseaux sociaux tomboka ki makasoza d'accord te na président oaza suko na Congo oazo travailler zali Félix Tshisekedi yo otombo ki makasi ko tomboka na makasi za pourquoi parce que le but toujours payé za occupé to ozo tomboka na ndenge façon na ya ko travailler na mboka yo za d'accord nazali d'accord te na koloba ngo polele parce que Félix Tshisekedi Tshilombo ayebi ndenga joli pouvoir wana tozali ba bête ba idiote tozali ba toto na maile pe to tanga ba classe Félix tozaki na ya mbula boni to combattre na Félix na Bruxelles wana na ville de Bruxelles to combattre na Félix combien de temps mbula boni 18 ans sous la reine de Hippolyte Kanambe Joseph Kabila pendant 18 ans je dis madame pendant 18 ans tozali combattre bato oyo tozali combattre Kabila na régime na ye na ba Rwandais nyoso wana ba ko kamba biso lelo mais lelo tala ake kondima o ezali nomination ya Buzoba ba balkaniser lisusu mboka na biso baza ko salela na mutu na ye or que ba bazo tirer ficelle bazo gouverner za bato mususu eza yete tel quand ils ont perception il fallait pas Félix Andima pouvoir rendre ba PC na Joseph Hippolyte Kanambe parce que c'était rwandais la muka ce qui t'a eu pouvoir wana ensemble dans la muka ce qui t'a eu pouvoir wana ce que la muka attend de faire de mettre le président Joseph Kabila en accusation pour crime contre l'humanité ça c'est un de 2001 tant que qui pouvoir y a coup d'état militaire tina 2017 kolanda na 2018 2019 na bao baza disparu na ville à Kinshasa mukolo ya lelo 2019 après il y a kotika pouvoir une année yango il y a toujours des disparitions de personnes des Congolais et qui peut revendiquer ça c'est lui là to commettre en accusation je dis bien deuxièmement to ko funda na ONU enquête sur les massacres au nyoso salami na Congo dans tous les territoires nationaux congolais il y a des fosses communes. Il y a plusieurs fosses communes. Na bisika oyo totangi ba Kisangani, guerre à Kisangani. Oh il y a 6 jours, ba sala ki po ba exterminer peuple congolais. Ezaki bitumba ba Uganda ba Rwanda te. Il y a ezaki bitumba te. Ezaki nde moyen ya ko bomba peuple ya ko silisa ville wana. Po ba Rwanda ba ya ko s'installer. Mais ba koki yango te ko silisa peuple ya Congo, ya Kisangani. Le 6 juin 2000, les deux États, Rwanda et Ouganda, sur le sol congolais, bayeko bunda na arme lourde na plein centre-ville. Est-ce que Zalaka, makamone Zalaka? Au moins, un goa pina itani ne salabandengwana. Et puis, ba indemniser Batouana, selon ba rapport international ya bateau, bazo que nous salons ba enquête. Ba indemniser Batouana ya Kisangani, ba tikali ba pied amputé, ba maboko amputé, ba yeux, ba crevé, ba yeux, ba msou ba koma ba liboma. Suite à ba blessure à ba guerre on a mouton ça soubiente ba BBC via batuna Kisangani il y a des cimetières partout ya batwana bakunda bango tilelo mais ba meka ko indemniser bango Uganda a indemniser bango na Rwanda ba indemniser bango mais yo Félix Tshilombo ozokolo ba keno ozoko défendre donc pekisake 10 millions de dollars on ba futa yango te vous êtes qui monsieur vous êtes qui je vous demande vous êtes qui Monsieur Tshilombo Tshisekedi Félix, vous êtes qui? Poyo kamata mbongwana o bloqué yango. Uganda zoko senga to négocier to sola pona mbongwana. Mais il n'y a pas de négociation parce que les amakilaya peuple congolais de bakufi. C'est le sang du peuple congolais. On dit mayango que ba futa mbongwana sans embâche, ba futa mbongwana.
Pe muto na moto azwata bénéfice ya muke na makila yo sopanaki batata na ye ba mama na ye batikali bandeko na ye ba bénéficier na quelque chose. Aussi mona ke mboka uti na musika musika ayere ye ko bunda na kati ya ville ya bato. Biso to ke no bunda na Rwanda na Uganda ko bomba ba Uganda mukolonini. Est-ce que c'est ça là? Mboka na biso ezali souverain. Ambassadeur ya ONU oyo azoko défendre, azako mettre en accusation oyo ambassadeur ya ONU mususu ya Baronde Gasana. Ambassadeur ya biso ya ONU azako telemela ye na kati ya assemblée ya ONU. Mais Félix Tshilombo a limogé ambassadeur wana. Alongoli na si ordre nani. Mutazo défendre le peuple congolais. A tourné ambassadeur. Est-ce que bino besoin na droit ya ko occuper Congo? Ya ko boma bato ko iba biloko na biso ko occuper biso. Besoin na droit te Congo ezali pays souverain. Ezali na droit ya ko zala kimia ya ko défendre ba intérêt na ye. Tozali na pakambo ya ba comploter o ba boke belé côté la biso. Congo ezali libre et kotika la libre ezali occupation et si la toligi yango biso ko iba makamunini o to musuna RDC na biso ezolekezo pesa bato ba tension na bana Congo nyoso tu tolingi to tuna edino image panza sangwa Congo tolingi to tuna boy o lobby ebele ozotomboka mais pona ko silisa ndenge yo lobby occupation na pays ezali pona lelo ko sukisa yango to ko silisa yango proposition na yo oyo ndenge ozotombokela Félix Tshisekedi ki yo le bezo sa malamu te proposition na yo ezalaki nini pona ba peuple o bazolanda yo partout na bana Félix ndenge azali wana lelo babi kaza président ya Congo toko fundaka ye tôt ou tard pour haute trahison pe akokangama politique eza mabe o ya koti ya luki yango na brutalité wana eza mabe. Toko mettre en accusation tôt ou tard pour la haute trahison pour la trahir bana ya Congo nyoso pour la iba pouvoir na makasi ko luka un usurpateur ko la Hippolyte Kanambe a nommé ye a trahir une nation, toute une nation. Félix a trahi yango pour un intérêt personnel. Un jour à cause de l'interpeller à cause de ma prison à vie tozali kaka na mokili oyo oyo muto asali na politique e kozongela kaye tôt ou tard akanisa teke bakotikaka ndenge wana teka Congo ndenge azosala kokende kosimbaka koleshe maboko ya Kagame kosimbaka ye namona biloko boye te na pasola TV ezalaka mpona biloko wana oui mpona kanda TV ezalaki na pasola na sombi ya sika oyo mpona koleshe maboko ya Kagame moto azoboma biso ayibi matière ya Congo minerai ya Congo nyosa une affaire de 12 millions de morts toleki tokometana ba 15-16 millions de morts toko maître Joseph Hippolyte Kanambe parce qu'il y a ça congolais c'est un usurpateur un étranger à la tête de notre état pendant 20 ans de 2018 tout ça presque 20 ans. Et puis toko senga pour enquêter na ba massacre wana pour azali congolais au koti clandestinement na kati ya mboka ya peuple ya bato oye obomi moto mboka wana soit disant que le bien za tata na OK le kuta o s'accaparer na pouvoir o s'accaparer na ba peuple institution sur mboka oye ko investir ko tia ya yo ya ba rwandais o bengi ba rwandais ko ye na Congo ba force militaire ya ba rwandais koti na Congo o tchetche ba na ba place na besika sans autorisation à biso ba congolais ba autochtone ya Congo o massacre ba officier na ba sous-officier ya ex-phase ndenge ba bomaki papa oya kufaki ba uma chef d'état-major na biso a kufi empoisonné na Uganda a kufi pa Museveni ba zu corps bati na Kisasa il a été empoisonné na table oya kufa si mao général Bossia Kale c'était un infoïste na tango ex-phase un vaillant militaire commando azoko telema makambo ya kotuna ka occupation ndeni tona baronde to sa ndeni ba ko bomaye bali ko yoka te ba rwandais wana bazo kengela biso bazana biso de près service ta bango za ko sala pona ko éliminer ba militaire na biso ba vaillant commando na biso o bazana kati ya FARDC lele komi poudre
et comme elembi ba Rwandais nde bazo occupé yango ba général Maliki Kijege ba général Mustafa ba général Obed Rwabasira ils sont nombreux na kati FARDC. Mais c'est sûr, madame, monsieur, c'est la réalité des choses. Oyo Muzito, président honoraire, je vous salue. Et pas il va décision qu'on soit, bana mboka baza simanayo. Oya boya sala mokina ye. Pe azali na kati ya motema ba congolais te. Oya boyi a ko se retrouver un jour tôt ou tard en exil. Toko benga na ye. Oya boyi. Tozo bundela mutute, to bundela nemboka ya Congo. Ozali na esprit mon côté na ba congolais, allez, emballez tes affaires, partez. Toza pour la distraction te. Mutu nyonso se conformer aux hommes politiques, mis zoa na respect, zoa peuple non à respect. Toza ite pour na kokende, ba pion ya ba étranger, ya ba rwandais, ba pion ya ba ougandais, koza na territoire na biso, tolingi politique ya mensonge le sous-souté. Moto nyonso afungoli miso, sikonde tozaliao. Proposition na ba congolais. Na kosenga FARDC pa ibozali mbela na ngezali tala Europe ezokende ko occuper Afghanistan na Pakistan ba militaire européen l'OTAN ezokende ko bundisa ba Afghanistan na ba Pakistan na mboka na bango soit disant que bazo benga na ba terrorisme armée ya Afghanistan armée ya Pakistan ba soda ya kuna baza ko beta ba occupant na masasi combien ya ba français ba kufi na Afghanistan. Combien d'Allemands va coucher en Afghanistan? Combien de Suédois, de Norvégiens, de Belges va coucher en Afghanistan? C'est toute une force de l'OTAN et qui est occupé par Mbokawana. Pour baser dans Babylone comme Ebélé. Bazo kosa que au terrorisme, terrorisme baza ko linga ko battre na mabena bango ko la ba mai ndenge bazo sala lelo. Armée ya Afghanistan ya Pakistan, soda ya Afghanistan, soda ya Pakistan, azaïn na pembe na ye azali mundelo occupant. Ayebi kaza européen aye ko occuper bango akolongo la gâchette na masasi armée yango pa abetiye ba européen ba comme na insécurité kuna na Afghanistan na Pakistan il y a eu combien de morts au bakufi na Afghanistan na Pakistan ba soda mindele et lors na sangi na peuple FARDC ba soda na biso nos voyants militaires congolais bosala eloko wana ozali na kati na police ozali na kati ya armée ya FARDC na état-major général omoni muto azaka rwandais muto ya makolo milai muto ya longi molai muto ya zolo molai omoni muto afanaka kimia alobaka te ezali comportement ya rwandais parce que azana ayebi koloba lingala bien te azana accès ya malamu te oko découvrir ye soki oyebi lelo na MLC na parti ebandaki ndenge nini okoti kuna ndenge nini esalamaki na koloba na o mama pona bosolo na makambo oyo ezoleka na mboka na biso Congo ezali likambo ya kokamwa mokili mobimba eza komona ndenge Rwanda eza koboma biso eza komona ndenge nini ba envahir biso na ba Rwandais ba tusi wana ba koteli biso na mboka déjà depuis bango ba kota de 17 mai ba ko renverser Mobutu ti na capitale à Kinshasa depuis guerre bandaka le 11 novembre 1996 au tobenga na lopoto 96 na biso ba belge colonisation belge forces armées zaïroises ezalaki menacées na date ewana le 11 novembre 1996 ba rwandais o ya ba tusi o ba kotaka na 1994 ko renverser régime ya Biarimana après na yango ba tiki mboka na bango or que zalaki na plan na complot internationaux ba kotela ki pona ko benga na Mobutu mais ba leki na o bato wana ba armée bango na ba minduki ya ndenge na ndenge pona ko kota na mboka na biso ensuite ko benga na Biarimana ndenge yokaki ke ba betaki avion moyen pe ba s'installer Paul Kagame na ba soda na ye ba ko kota mela biso na bitumba na Goma mboka nyoso ezikaki ebebaki. Alors, ce qui peuple congolais azoko bosana na butumba wana yango ndo ememi biso na kati ya occupation qui doit les alliés renforcer. Occupation ezali réelle na kati ya mboka na biso. Bitumba wana toyebaka te badoni bazo okotela biso. Ngai nazalaki na formation militaire na longwaka na janvier 95
kolongwa na Kinshasa kozwa avion kokende na Israël na capitale à Tel Aviv ba embarqué biso ti na bataillon na base militaire ya Negev ba liboso na koma na Israël na yebaki yango te na kei ko découvrir que base moko ezala kuna Negev pour la formation militaire oyo ngai na sengaka na papa na ngai ke na kota mosala mwa soda na sepeli mingi na sa la formation militaire nazali mwana ya officier supérieur de l'armée armée à forces armées zaïroises na fandi na Gombe nazali mwana na Botami na Lubumbashi na ye Kisasa na fandi na Gombe après tozaki kuna na kat na Negev tosali formation après une année 4 mois le 11 novembre 96 bale ya liboso ebeti na territoire ya Zaïre ba tous ba envahir biso bien armé ba côté libiso Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie ba sali coalition ko côté la biso ba tata na biso ya forces armées zaïroises ba koka kité parce que ba se préparer ki na bitumba wana makasi malamu te ba yeba kité complot inezali alors moto ali boso akoye ki na bitumba wana soki peuple congolais yebité o azala tombaki victime numéro 1 ezalaki colonel Ourom azalaki moto ya soki DSP ou bien Sarma si je me trompe pas ya bungisaki molimo moyen na mboka wana côté ya Rutshuru na frontière ya Suka pona kota na Rwanda akufaki na ba garde corps na ye babungisaki molimo na bango nde banyamulenge wana soki babenga ba nani ba Rwandais batusi bakotaki na Congo ko envahir mboka na biso bitumba ndenge boyokaki tie komaki na Kinshasa. Alors kokoma batwana baza koya na nzela or que bazalaki ba Rwandais batusi na complot international oyo elaki contre Mobutu mboka na biso ezali occupé tango mboka na biso ezali occupé bato mususu bazomona ngo kwa liseki bato mususu bazomona ke lokola ke non tozo sakana non ba Rwandais bazo sakana te bazo ko occupé biso bazwi mboka na biso nyonso na ba province nyonso ya ba région ya Congo ya Zaïre il y a des officiers rwandais baza ko gouverner bazali ko diriger mboka na biso ya mabele ya bakoko na biso. Mais toujours tikelo malobolo ba pona moni mingi likambo ngo ndenge eza na peuple congolais so ba tension eza na bandeko nyonso diamano ayambaka toujours mwande bazotomboka mais poto tika yo ozonga na likambo lobi ke mboka na biso ezali occupé yo za muta MLC toujours linga tozongi so mingi na question na makambo yo tolobaki na moi ebande toloba kombo ya mazimba to retourna ngo après mais na moi ebande tolobi likambo ya Jean-Pierre Bemba na déclaration ya Mozito pona koto directement na likambo Mozito ta biso lelo ko bundana bango mais biso to moni Jean-Pierre Bemba oyo esika yo zali na MLC na ndeko mususu oyo ezali Moïse Katumbi bango ba telemeli maloba wana mais tango lelo yo pozolo baki pays eza occupé c'est ko côté nini yo zali maloba ngai na koloba na yo pona bokuse biso to zali ba mbuza nazali mbuza azonga sima na makambo te ekolo ya mbuza ebangaka te je n'ai peur de qui que ce soit ndenge nazali awo nazali mbuza paix à son âme général Mayele papa na ngai wana ndenge atelemelaki mboka na biso mpona kobenga na banguna ba oyo bayebi azali ekolo na ngai mais complot azwaki pour lelo a perdre vie na ye nazali ko se rappeler na 1997 le mois de mai le 13 mai le 13 au 14 na mekaki ko komela ye na ndako na ye na Marsavco mais bayambaki ngai te babite toza na état d'urgence général azalité il faut zelaye akoya na capitaine Masobe garde rapproché na ye na telemi na kati ya lopango na basoda to fandi tozo lia madesu na loso
akoma quitté ti 14h ti 17h aye pété ngai na lembi na bi bon ngai na zongi soki komaka ti 21h na ngai na mona na ye me na lembaki po na komaki na tongo mokolo yango na ngaki na expliquer ye na yebisa ye tala complot oyo ezali contre yo yango oyo komeka te kotia makolo na yo na DSPT soki tokutaka na ye mokolo wana général Mayele Lié Kumonga Bukungu paix à son âme mbele ye akufaka te moto moko te arevelaki ye makambo wana oyo nazoloba na bino eza histoire monene lelo nandimi naloba yango mais tokutanaka te malheureusement na fandi ti na lembi ngai nazongi ndako na ngai epa na biso na sima ye atikalaka koya bayebisaki ye mpo bakomai ngai na buku ke moto tel azali azoki kozela yo me azwi yo te abi mais nazwaki ye te le 17 le 15 mai tokoma le 16 avant ye akufa na tongo nakei lisusu nakutanaki na ye mbote papa njawe abi wamu oui ozoluka ngai oui naza koluka yo na porte ye azolinga kobima na bagarde na ye akiti kaka vitre na ye nayebisi na bi wawa epai yo ozokokende konyata lisusu te po nayoki likambo boye nazali na bato kuna na DSP bana ya bakonzi mosusu oyo ya biso totambolelaka likambo ebimi boye en tout cas keba kokende kuna te ozo kosala po dictature pe ya Mobutu elongwa esila tosi tolembi 32 ans ya dictature na basoda balembi bazo kotambola botine etengama baza kotambola babambi teni sokoto ya basoda baza kotambola nzala na libumu bakomi ko botoloko biloko ya bato Mobutu ozali bila na ye na suka wa pasi ekotaki makasi na basoda bazali ko botola biloko ya bato bazali ko bomba ko iba mituka ya bato nyonso wana Mobutu nda futi yango lelo eza basoda wana te Mobutu na yango pe occasion ye koya ba Rwandais na kozanga kimia ya basoda po na kozangisa kimia ba civil ko botola biloko bya bango nzambe pe occasionné ba renverser Congo Mobutu akima basoda njoso ba panzana nde omoni lelo yo tokoti na occupation ya ba Rwandais na koloba na oboye mama na mutuna na ngai na mutuna na koloba na oboye ya solo nazali moto ya MLC Mouvement de Libération du Congo ya Jean-Pierre Bemba Gombo azali yaya ya quartier azali yaya tozala kana to fanda na ye une fois ou deux fois peut-être ya bosani tozala ki pe bana mike to fanda na ye tango makamo ye ko ya ndongo ba Rwandais ba koti babandi ko boma ba soda na biso ti ba ko koma na Kisasa bato nyonso ba palangani bakimi ngai na tikalaka na ndako na biso bakanga ngai bakena ngai na Sokotra na Sikotre pa General House babi na ngai lakisa biso ndako nyonso ya ba généraux ya Mobutu soki te to ko boma yo lakisa biso ba ministre ba chongo ba PDG ya Régis de Snell lakisa biso ba dignitaire nyonso nazaki na âge ya 19 ans nazali na premier gradué na université de Kinshasa non 6 mais nazaki obligé à kolakisa na lakisi bandako wana 2 jours bazotambola na mutuka toke tolai na bango bakainga kraka na tongo ba lokotinga lokola mbwa bachenga na kati ya mutuka ali tokene lakisa biso na sima na biso dek mituka minene ya bakadogo ezolanda bazo déposer 2 soldats bien armés na bandako ya bakonzi ya ba ministre ba généraux tout nga na yebi na lakisi yango pona na batela bomo ina ngai to komaka tie pa général Luki ata kimaki kala to tika basoda ba boma kutumba moko zako na ya munene aze ko chamba kelele to ke pa ya général Singa Boyenge mwana na emoka linga pata ganga bino banani ya babeta masasi na miso na ngai nazaki paniquer to tambole pa ba général Ntambo partout to tambole pa général ilunga chamba na ba côté kuna ya ba cité verte to tambole pa ba général Ndimbi to ba bolozi to tamboli partout
mais nazalaki na larme aux yeux pour na monaki ndenge baza ko occuper mboka na biso na ba Rwandais eloko akoloba ezalaki te lelo oyo tango bakangi ngai mokolo yango babisinga babi okosala na biso na ndimaki bapesi ngai carte na service ya pénitence na colonel oya ya police nationale police d'intervention rapide colonel Damien Ndebo o azalaki adjoint ya général ya colonel Raus nde nazali kosala na ye na service ya pénitentiaire kokanga bato na butu moi kokenda on na bureau kosambisa bango kobwaka bango na prison na makala na aner na tango ngo ezaki directeur ya renseignement ezaki Paul Kabongo bato basani ka bato bato ya dignitaire ya Mobutu o bango bayaki kwa luka ba exterminer bango alors na yango na salaki musala wana mwa mikolo muke na ye komona ke bakamati mukolo moko mukanda bapesi ngai papier ngai na inspecteur Damien Ndebo na okiki ya kufi pe à son âme babi akufaki na 2003 bakundaki na Gombe wana bazaki pe kowe la poste bango na Raus général Raus bazaki kowe la poste na ye bazaki kowe karaté paraît-il que non moto batela ki akufaki na poison pa mususu babi te akufaki na sida na ye ndenge na yoki ngana zakada na poto mais na regretaki pona koyoka chef nanga wana akufaki après tango elekaki wana mokolo moko bakamati convocation biso na Damien balobi bokende Raus apesi convocation bokende kotika convocation oyo baza koluka Bemba Saolona baza koluka ye bozwa convocation bokende na yango na ndako na ye bango bayebaki ndako ya Bemba Saolona te ngane na yebi yango paza papa na biso tata na biso ya quartier to yebi malamu batuninga oyebi ndako ya Bemba Saolona na bibi na yebi kende kotika mukanda ona Damien chef na bokende kune pa na ye bokende kotika la ye convocation oyo to yeti mbule za ko beta le 30 mai 97 to yeto pesi convocation to kuti sécurité moko azaki wana mulai boye mbinga mobali nazali pe komona ye moto moko ya makasi sportif o akengela kaena résidence ya papa Bemba Jean Bemba Saolona moto makasi signala bime bazo luka na libanda akeko beta la airport biso zana kati wana ya parking na libanda na ba fleur wana bakeko beta ko benga ye afungoli porte na ya bimi oui bazo luka ngai puis bazo luka yo papa mbote papa ye moko inspecteur Damien Ndebo a pesi mukanda ya convocation s'est présenté lobina 8h na Socotra bureau à Socotra il y a service à sécurité et pas ya colonel Raus chargé d'investigation ayaki ko se présenter ba konzi ba sola ki na ye o ile kaki ba tie ko tchae en garde à vue ba tindi ye na BD na 24 novembre o tango izalaka BD kala en face ya IEC nde wana nde et pas ya colonel Mbaruku tuzai ko sala na epe mosala azalaki emprisonné wana batiaki bango na angare côté ya ba mituke fandaka bazola ka libanda wana na ba éponge bazalaki ebele ba chongo ba papa général d'armée Kikunda ba chongo chibukubula watumba ba dignitaire ezbele bazaki wana bazo senga ke bobimisa mbongo ya leta oyo boyibaka bango balbi bazaki na mbongo te babi bozana mbongo te bobimisa mbongo ba traîner ki wana pendant même 2-3 mois bazaka ka wana kokata makambo bango moto osamsa bango za colonel Damien na Mbaruku bazo senga ba mbongo bazongisa na leta soki zate bakobima te. Alors à partir ya wana likambo ekomelaki tango babimaki na ba prison wana likambo ekomelaki ba susu nazolo bango ya solo likambo ekomelaki ba susu toyebite likambo nini elekaka po ebele na bango
batika biso. Alors mais les lots aux autres la question na biso répondre biso ngoté parce que tout les kamozi to lobby nandenge lobby na occupation yoza pas Jean-Pierre Bemba yaza d'accord na été nazali mama kokoma wana nazali kokoma na place na yo il faut corrélater ma communiquer pour peuple ayoka pour peuple ayebité ata ye Jean-Jacques oyo azalaki mwana ya papa Bemba Salona yenda bane ko rendre visite mingi na tata na ye nazo ko mona pe Jean-Jacques wana na kati ya bureau na kati ya angare wana azalaki koya tango nyonso kotala papa Kikunda papa Bemba Salona papa Chongo na ba kititoa bazaki ebele ba PDG ya SNCZ ya chemin de fer Selemani Mwanaile bazaki ebele place wana ba dignitaire mais ngana zalaki kimia na bango tozo sona bango malam parce que baza ba papa na ngai alors makambo koya ba renforcer occupation na Congo ba écraser ba soldat na biso ya ex-phase tango ba koti ba kosi papa Mzee Laurent Désiré Kabila na Kagame kamata ba soldat oyo basoda nyonso oyo kamata bango tinda bango na cour ya recyclage na Kitona bazai ko botoro biloko na bato batia ko botoro biloko na bato laver bango cerveau kotsa bango na kelasi ya sika ya kimia baye bakotosa peuple baye bakotosa mobeko ya leta baye bakokengela mboka malamu kanga bango tinda bango na base militaire ya Kitona et salami kaka ndenge wana ba recruter bato na DSP basoda ya ba Rwandais ba rigité bato partout ba lancer communiqué ba soda ba ye ba kangi bango kotina bango wapi na Kitona bazalaki une affaire de 7000 à 8000 bazaki ebele ba ke na Kitona kuna musika na bazai batiki villa Kinshasa na kati ya zamba kuna na Kitona na base militaire ya commando ndoka nde zalaki pona ko kene ko silisa bango ko exterminer bango mutoyebaki makambo na zalité ezali plein Kagame alobaki ke bato ndenge bazali ko zalabo na Kinshasa na mboka na bango na biso ba oyo toye e ko simba te photo éliminer ba oyo bazali awa po biso moko to tika na terrain ele ko ni elekaki to monaki moto akendaki na ba soda ezalaki papa général Isomba Ebutu o zalaki numéro 2 ya brigade ya DSP yenda zalaki na ba soda kuna lokola tête ya ba soda ba ye ko lamba biloko ya poison na kanisi 98 boyoka kike non ba soda baza ko sumba diarrhée ba soda baza ko kufa na Kitona mais sango za ki camoufler bomba maki pokuna na base za musika na Kinshasa po ye ba information fausse la ba kote kuna mais quand même sango ebimaki ngai motali bosolo ko za ki na kati ya service wana na yokaka yango na bi na okiango pa ya Damien Ndebo chef na ngai ya chargé ya pénitention que bazali ko pesa bango poison bazali ko kufa ko tiela bango poison na biloko ya kolia balambi vungure ma dessous ba bagisi na ba songo biloko ba poti yango ba biloko moti na te ya papa mbo tonto liate biloko ya ba Rwandais kaka o bato ya pasi bato ya nzala o ba Rwandais na bango na ba soda na bango baliaka po bazala mbongo ya kolesa ba soda te ba système yango ba ye nango na Kitona bakamati yango balambeli bato bakati fia boye bakati parade koto madesu koto yo vungure allez komi ba miske ba mixer yango et komi tala bulu bunene boye na ba biloko musu bazai kolesa bango tous ces aliments ration militaire ezalaki empoisonné bakamati bango bapese bango banzete olie bapesa minduki po bayike minduki bako se rebeller contre bango bazai ebele basimisi bango banzete bazo kotambola bango ole ande baosala parade na banzete wana nzete kosala eloko te bazali bato a abattre babomi bango basopeli bango acide bakisi na bango bautaka nango basalaka yango na bapharmacie na bango balambaka yango basopi biloko nyonso poison bakomi kotokela bango batie mulongo bazotokela bango bazotia Rwandais nde bazosala biloko wana na général moko azaka wana soki général Karamera azalaki proche pe ya papa Mzee Laurent Désiré Kabila bapesi ordre na Kagame
tela ba soda ya Zaire poison ba kufa Kagame a signé liwa ya bato wana ba ex phase ba tata na biso wana ba tcheli bango poison na biloko wana na zolo bano ba vungure wana ba komi kolia yango sans que baye bana banzalo ezaki kuna ba komi ko sumba diarrhée ba bandi ko kufa babandi ko kufa babandi ko kufa babandi ko kufa sangwe komi ko ya muke muke ngape na okisa ngwango ale na tambusi yango baye ko benga nga babi ah to bandi ko ka makambo ya ba poison ba soda ex phase bazo kufa na kitona. Est-ce que par hasard yo au dévoiler secret to lobi makambo yote nga lobi te nga lobi yango te o mukolo tsore ko sora na bureau wa yo saki ko yoka na bi te na lobi eloko moko te or que ngai na kindaki na elima et pas et solo moi ko kende ko glisser papier pour na likambo wana de likambo wana yebanaki na elima et pas et solo moi na rédaction na ya journal ba bimisi eloko wana tango ba bimisi yango ke ba soda bazo kufa na kitona mbala bongo ngai na komi na insécurité na komi na kati ya sécurité ba benga na General House yaka makambo hii maneno hii tulikuwa na sumuli hapa ulikuwa nasikia ulikuwa na pita hapa ulikuwa na pita pembeni ya bureau na ngozo lekalekawa oyoka kiango nabi me na oka kite mais comment likambo ebimi na libanda nabi na ebité na ebi na ngate ba komi ko luka ndenge ya kobomanga ko éliminer ngai après ngai nazaki déjà maye na biloko la likambo ebimi et Solomon Nkoi a commis yango journal Elima ba interroger ngai na bureau ya renseignement ku ne pas ya et pas colonel Raus na koki ko fanda les susu awate na koki ko fanda susu awate mbala boko na yeko kima tongo nango na yekisu na musalate na bengi inspecteur Damien de Bonabi ngai da koya musala lote na zobela yabi te koyate na monika ka bunga na okaka bunga Brezhnev bunga ninga lobaka Brezhnev koyate bunga na monika ça va pas faut na bunga na ekozwa boîte ko katisa na Brazzaville ezalaki na 1999 na janvier non 98 na janvier na eko kiba ko katisa Brazza clandestinement bakainga na Brazza na bi naza civil naza soldate na kimi persécution na Congo bangi babo mangai naza boy ah nde batika ngai na sali 3 jours na kasho ba libérer ngai na sengi demande d'asile ba pesi ngai be talaka Congo ko fana kuna ndeni passe na eko sala manœuvre de koyana ngana poto. Alors na koloba boye ba Rwandais ba silisi 3000 militaires nyonso bakufaki na Kitona na base militaire à Kitona bakundi bango na force commune na Kitona. Est-ce que homme politique nini ayebi ke bato bakufaki na Kitona ba soda ba ex-phase homme politique nini ayebi yango homme politique nini akolobanga lelo oyo ya Congo kuna ya Kinshasa akende ko pesa plainte contre ba Rwandais oyo babomaki 3000 militaires force commune na bango bakuni bango na bazamba kuna na Kitona na tikala ko ka eloko wana te oyo zali révélation naza ko révéler pona yo mokile yo kangai force commune zali kuna ya ba ex-phase zali na Kitona ya 3000 militaires bakufaki empoisonné ba okuva mukona mukolo bazokunda bango tango toye kokoma na le 2 août Mzee Kabila lobaki ke ba Rwandais bazonga wana bino mo boyebi yango peuple ayebi to sali bituma na bango bana ya masina bakangi bango na maboko ba soda o bazaki batikalaki na Kitona ya ba ex-phase ba liberaki bango baye bango na camp Seta ba panzi bango na ba compagnie wana zaki déjà trop tard ba lié déjà poison basi ba lié poison kozonga na bango 4000 bazongaki 3000 bakufa kuna bakunda bango na fosse commune 4000 babimisaka bango batititini bango na ba garnison ba panzi bango bosu bakenda ba pali na minute na zolo bana bino bozwa mayele wana na région nyonso na 9 provinces ya région ya Congo toyebi 26 régions na te
Pe nazo senga 26 régions ezala aboli. Bozong sa 9 régions. Na Nord Kivu na Sud Kivu. Ndenge zaki na tango ya kala. Ba kati ba mboka mikem ki bo tshepso na confusion na trouble. Wana ezali mayele ba occupant ya ba ennemi. Yango wana ngai lelo je na faire entendre voix na ngai. Ba peuple boyo kangai bozo mayele ba soda fungola munduki beta o azali rwandais alati teni ya FRDC. Ya biso ya FRDC un rwandais. Alati teni ya pire un rwandais a commis la police ba toni na police ba toni na armée ba envahi ba poste nyoso clé pona nini bo fungola bango masasi na police ndenge moko na armée nationale biso ya Congo ndenge moko bo boma ba officier rwandais wana. Émission. Merci na peuple nyonso bolanda ki biso tebi ke tension za makasi mais émission photo suki sa yango. Katumbi azali étranger. Maloba ya suka maloba suka ezali. Katumbi azali étranger. Aza même na droit ko sala parti politique na Congo te. Depuis que la pona sala ka ngote. Soko zaki congolais. Tu te rends compte madame, oza ko sala biso toi dans maël quand même. Nabi ke kandeza makasi. Oui, je sais. Soko zaka na ko beta ye mabe. Soko zaka kia. Soko na ozela no na Paris. Aya na poto. Katumbi yaka na poto, lokolo yo fungoli parti politique na yo. Kala nyoso oyo zaraka po fungola soko zaki congolais. Oza congolais to zali zambien. Ozo ya ko flatter ba peuple na biso ya sud est kuna, sud ouest kuna po ba voter ozo pesa bango ba loso ba cadeau. Ozo soma moral na bango po bima populaire. Ozali zambien, ozali un occupant. Na yo Vital Kamerhe. Yeba ngo ko zaraka outu rwandais. Ozali outu rwandais na zolo bango, je le précise bien. Toyebi yo ba yebi yo 97 au contact na ba occupant ozalaka occupant okasi okosala mandat ya 2023 da présidence ya Congo okosala yango te po oyiba opie mboka na biso okele kotonga na Rwanda ozwa 15 millions ya oyibaki otinda na Rwanda et sala busala na Rwanda ofungoli société po esa la mbongo après ozwa bénéfice capitaux osala élection na Congo okozala président te. Je le dis haut et fort. Ozali rwandais. Comment? Waouh! En tout cas, tout ce qui ici, vous allez brancher na Diamant Noir TV. Tokutani opesa mbote. Melipe. Na kopesa mbote na président ngai national. Le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Ngana zali leki na yo. Na lingi toyo kana mala ozala tout droit. Ozali leader. Mutako contester azalité. Nga nazali mbuza nazali mbuza nakopesa mbote na ngai na président Fidèle Babala nakopesa mbote na ngai na Adam Bomole pire vie na ngai ve intole losako yango wana nakopesa mbote na ngai na honorable na biso Daniel Mbaou Sukisa Eli de Moamba pe na kopesa mbote na ngai ya suka na sénateur Mbonze wa Mbonze ba sénateur na biso nyoso ya MLC na pesibino mbote mingi na bino banso la lutte ezali makasi pour la libération ya Congo bo fungola mayele bo fungola matoyi bola la te to sukola mboka na biso. Je vous remercie. À très bientôt et bye. Gisele Umba, Gisele Umba, Napolina ya diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, diama.